ancestral on a zwaki dans pouvoir ancestral na 7 chefs coutumiers to beti mbunda na village na 23 ba ko tsinga na nzungu ba pesinga pouvoir ancestral osengi na likasa osengi na bakoko nde ba kosunga yo parce que par rapport à monde à magie na zaki na sirène oboyoka ka Marie Jeanne Bololé aza sirène oyo na banda ko régler les 15 là les 30 ya mona mutu mususa lukikisi esimbilete parce que eloko wana c'est lokesa étoile na été sata za eloko moko apesa to te po sata pe aza eloko moko ya créaté na mokili oza la livre oyo atanga image eza livre on nzamba apesa ki oui place wana ce que zanini na kendaki na monde wana initiation ezali koma na to soki initiation na makamba bitumba to sima makamba bitumba ba grand maître wana ba yako pesa nga initiation ya Marie Jeanne Bololé za sirène papa na ye aza ministre en fer bon ya kokutana na esprit oboyoka Maria Valença papa na biso akufa papa wemba yemba ngope ezaleli na yo Maria Valença Maria Valença nde yende azali mère ya ba esprit nyon surtout aza mokonzi ya ba esprit nyon surtout bazali na monde invisible monde diabolique. Pour le vrai Jésus, il faut le Jésus Christ Nazareth. Il est le vrai Jésus. Bitaka na monde invisible, benga bango ba serglignon. So le Jésus to Jésus Christ. Au monde que Jésus o ya deuxième monde ayaka. So monde Jésus wana eba zotanga o azana monde invisible. Azana facilité ko benga na ba démon o azana nzota mutu po démon aza inférieur ya za supérieur. Ba chance wana ba sela rango pourquoi parce que so kena super macho tiki 100 fois de so be 10 francs na yo. Ete zo bombe te chance ezate botiki. Ezali lien au batebele ba yaka plus que ezali pe place au ebele so tele ba super marché biloko ebota maka yango moko na so pe ça exemple nini yo moko soki opieye na super marché ofandi ozotala bato bazosomba biloko mona ba opesa bato ba bombo ba opesa bino ba reto etika ba opesa bino ba bombo balinga ba opesa ba reto ya miki te pourquoi parce que so ozui ebandeli ya billet yango nde ezalaka vie ya motu bakozwa pe makolo na yo ezali na kati ya divinité ya Nzambe mokili o nyonso tu ezali ya masumu mais yeba nde ndenga kotambola kosala pe Nzambe asalaka vengeance na ezali na manière mosusu pe ezali na profondeur mosusu Nzambe alobi bala mwasi non na ndenge ya kuti Nzambe azo reconnaître kuti mona pourquoi pas yo moko mutu normal o Nzambe asali biso to reconnaître na kuti mona te ezali mutu mosusu akufi esprit eza sans repos eza sans lien mutu moko balie yo balie na temps on Nzambe alobi ke temps na il faut kufana ne kokito oza na esprit na yo etambola ba kosambi so pete oza esprit moko bozo tambola sans représenter bato musupe batambola ba 50 ans o esprit no eza na monde ya bawate yango balobi les morts ne sont pas morts pourquoi différence ezaka ke nzoto nde ekufi molimo na ezo tambola aminde kendake papa Nzambe to lorsque kepe wenzi eza maloba il faut lo banso ke nti wenzi ko somba biloko kolia kasi Nzambe alobi babandaka journée na prière. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ya kulala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal bolam avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongela bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future na parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer être tout bandit et qu'il est rapide nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci de la confiance et la fidélité au message de Sabiso à chaque moment sur Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, la chaîne Ekokani Nayo Nanga na Biso News. Merci infiniment à le sponsor numéro 1 de chez Biso Télévision. Là, je vois Jésus-Christ de Nazareth. Le sponsor mon corps Mbinga ou appelle Sarah Biso toujours souffle de vie, Makasi, P Fox. Le moment chaque temps où tu as toujours merci pour moi parce que chez Biso et qui t'a raté, ils ont toujours les colos. Merci aussi infiniment à notre patron Chekimoukadi. Merci beaucoup patron pour nous faire confiance. Pe Kobimisanga na kati bato le monsieur présenter l'émission. Ce n'est pas facile. Et merci vraiment Nayo, merci vraiment patron. Merci aussi à l'équipe technique qui a chez Biso Télévision. Là je vois Denis Monsolo, Louange Matembo ainsi que Coco Dema. Merci parce que Moussala qui toko bossa na chez Biso Télévision. À chaque moment tout le monde a toujours force na la carte chez Biso Télévision. Merci vraiment. Merci aussi à Badekonior sur balandaka émission Auto Bengi Savoir Plus. Na kati émission Savoir Plus, tu n'entends pas quelque chose où ezali de nouveau. Ne balobara toujours ya sika na mokili ezala raté mais écoute ça sika pesa parce que eloko mususu c'est première fois oyoyo kango et comme déjà nouveau katina. Mais so déjà yoka na ngo ezali sous nouveauté. C'est que auto loba peut-être les jeux loba na mokili mais yo sono libaku yoyo kango te. Surtout yoyo kango mettre moi service. Mutu yambi asa sage. On a déjà na casquette que ya mbaka toujours ba maître spirituel ba ya loba toujours maramba spiritualité négativité. Na chaîne au chez Biso Télévision to yambaka caractéristique ya montenir du genre que au comprendre connaissance nini yoka lito ina yo opesango na maloba nini pour ebebe sa venir na yote yango moto sala ki fort ya roloka parti nyonso toki na côté gauche côté droite poto to bimisa synthèse moko ya fondement ya malamu pour mutu tanga so yo keloko ayeba ke koto na yo keloko malamu koto na yo keloko mabe pour so yo ki ya mabe okimi directement tant moni ya malamu o continuer toujours kotambola nango tozana auto bengi aza guide aza na connaissance moko plus avancée tonga mona okaki na sima caméra j'étais vraiment étonné na bi oh mais quelle connaissance moto aza nango na teli kutu apparence na physique te mais na monde déjà grandeur na kati na papa to yambi to question bonjour papa journaliste le grand journaliste to sepeli vraiment na kei nyonso susu ya kwa kei yo na kati ya plateau chez Biso Télévision pour na koyoka quelque chose où ezali de nouveau pas na yo komona oui comme na nga ezali grand maître Fumu Kabula Kase comme na nga ezali Fumu Kabula Kase nazwi pouvoir na cette chef coutumier na village ya Kinzamvwete kuna nde tosalaki cérémonie à propos ya makambo oyo utaki na monde ya magie na longa na koma na pouvoir ancestral na ndenge ya malamu oh yo bozaka fumu te babenga nga Fumu Kabula Kase to babenga nga grand maître spirituel to professeur spirituel par rapport ya ba grandeur makambo OK comme zo benga ma sur base kaka ya makambo zo sala on nazo sala mutambo zo pesa titre na ndenge ya so là je comprends oui comme na ngande ya ngona presque batebele babengela où tu joues précisément la province ni oui ngai nazali na ngai na Congo central naza na village oyo yo kaka Kinzamvwete kuna makambo ezali kuna nde tosalelaki pouvoir ancestral oyo nga nazwaki nazwi pouvoir ancestral na 7 chef coutumier tobeti mbunda na village na 23 bakotinga na nzungu bapesinga pouvoir ancestral pe na domaine spirituel pe na yebi pe makambo ebele oyo etali na kati ya christianisme parce que pouvoir ancestral oyo tozali il faut kondimela nzambe po mabele ndimela yawo kabele biso mo lisolo mu kebike bakoto na kati ya nzungu ye bangisinga makasi na mono ndenge na bi oh mais na vaina mu aza fantôme to ndenge bete biso mo lisolo mu ke place wana oui nazalaki na problème spirituel na monde oyo tozali nango na monde ya magie parce que magie eza makambo na biso te eza biloko ya mindele biso oyo toza makambo oyo ezali nde ya kuti osengi na likasa osengi na bakoko nde bakosunga yo siko par rapport ya monde ya magie nazalaki na sirène oyo boyokaka Marie Jeanne Ebolole Marie Jeanne Ebolole aza sirène oyo bato ebele basalela na mokili oyo aza sirène oyo na banda oyo reglaka les 15 là les 30 nano reglaka les 15 là les 30 pourquoi parce que nazalaki na makambo oyo tosinaka ba contrat avec bango parce que na Lucifer balobi il y a pas de bénéfice à sortir pour Satan so apeso na gauche azwa na droite Satan azali ne loko apesa la mutu te oka nzambe a chela ki na mokili ya kopeso yango avant ya mona mutu mususa loki kisi esimbilete parce que eloko wana se lokesa étoile na ete Satan azali ne loko moko apesa la mutu te pour Satan pe azali ne loko moko ya créaté na mokili oza la livre oyo atanga image eza livre oyo nzambe apesa ki Satan asali eloko moko o se pesanga makasi ya oui Satan asali eloko moko te pourquoi parce que yeba créer Satan asalami na moto nzambe nda créer ki pour Satan pe era salami ya okuta déjà ba ange ba akutaka bato bazalaka déjà likolo na ye
donc bato nde babangaka Satan ezali bato oyo nde baza na ka na ye nde parce que soki okende na ka ya Satan okomprendre ke Satan aza fort mais soki oza na ka ya Nzambe okomprendre Satan aza faible yo moko kofina kofina Satan na manière ni bafinaka Satan na principe oyo Nzambe apesi moto atambola na mokili. Pour mokili nyonso oyo tofandi oyo mokili oyo nde tofandi balobi le monde a donné à Lucifer pourquoi parce que so monde so bandoli mo wana monde komaka nango démon. Et comme démon pourquoi parce que Nzambe alobi boye bandinga kotamba po jugement nyonso tout cela ba juge biso ka mokili jugement nyonso ba juge biso ka na mokili o méthode ni esalaki ba komis ba initié yo sur base obimana démon bien sur Marie-Jeanne Bololi. C'était aussi une influence, il y a des camarades, il y a Kolanda Bango, pourquoi ma place où on a mon explication. Oui, place où on a ce que ça n'est pas qu'il y a dans le monde où on a initiation est comment on a tout ce qui initiation dans ma kamba bitumba. Et tout ce ma kamba bitumba, ba grand-mère où on a ba yoko pesa initiation ya Marie-Jeanne Bololi, là ça sirène, papa na ya aza ministre en fer. Dans le monde où on a ba sirène ba tout pas pour la rencontre pas mise en scène rien ba sirène ba yaka so on a contact peut na part il y a lien aussi na sirène ya yaka la manière rebelle par rapport à libala au signer vers lui les amis tout muso ça na femme de nous mari de nous on est na ngai loka butu et aussi la na butu ya na moite mais mutu ba les sirène aux na facilité ya ko na ba limite ko linga ba se mo kilipo sirène na na oyaka wana ko sala gani makambo o etali pe ya bolingo mais na ko zonga pe ko na bana pe na mai obota na monde na monde na tobota na bota yekuti pona komaki na niveau ya kokutana na esprit oboyoka Maria Valença papa na biso akufa papa wemba yemba ngope ezaleli na yo Maria Valença Maria Valença nde yende azali mère ya ba esprit nyonso to aza mokonzi ya ba esprit nyonso to bazali na monde invisible monde diabolique. Siko pourquoi na monde ne loko kimisaki biso po Satan sa personne à gauche à zone à droite au monde mutake luka loko pa Lucifer ezalaka toujours à condition ils ont la forme belle au kopé ça makila te ayozui au quartier loko o babengi des gens soso pigeon ils ont déjà lien aux opé ça esprit makila et pas Nzambe na divinité Nzambe ezalaka na temps ya kale soki osali lisumu il faut okata même tonta ba Nzambe limisa masumu na temps ya kale mais mikolo komona na magie Lucifer ayena marambe bele ya mabepo bebisa bato po Satan ndinga yebi wana enfer na ye okena ye moko te fois kenya na bato o ayeko bungisa na moke yango Nzambe alobi jugement nyonso tu ya moto eza na ngoka ana moke yeba ndinga kotambolela eza ba pasteur ebele marambe bele o mona ka moto asala délivrance na komba Jésus apamba to Jésus Christ mais na profondeur na ya koti na Jésus Christ Nazareth c'était pour le vrai Jésus faut le Jésus Christ Nazareth il y a le vrai Jésus ba bitaka na monde invisible ba benga bango ba sergignon so lobi Jésus to Jésus Christ au monde que Jésus o ya deuxième monde ayaka et de Jésus deuxième monde ayaka au monde ba démon ni o ba yaka o ya mona ba benga na ba démon de l'église c'était mutu azana démon moko ya malédiction moko ya mabeka ngai et bazana posa ba chasse ba sali délivrance au monde Jésus wana e bazotanga o azana monde invisible azana facilité ko benga na ba démon o azana nzota mutu po démon aza inférieur aza supérieur so un vrai pasteur so monique délivrance ba sala ngona komba Jésus Christ Nazareth pourquoi parce que ezali na ba branche pour Saint-Esprit mutu nde approcher ka Saint-Esprit ya epa na yote yon des fois approcher Saint-Esprit azana na minute na bana mike ba bébé ba o ba yemi masumu te mutu yebi bolamu na mabe Saint-Esprit na yo te avaza na yon des fois benga na kati ya divinité ya Nzambe omona Nzambe abomba kabiso na libumo 9 mois Nzambe bomyo 7 mois oui selon grandeur oya ko bibiso na mokili o yango monaka mutu mwana soki to sali 3 mois bakomelaka yesu ko kia komi mutu na mokili. Pour exemple ange o silverani qui mabana par exemple ange musu bazo silver en fait et yango mona ma beleza na ba supermarché mutakei akeluka mo eloko moko ya moke te bosombe bambongo o botikaka ba chance wana ba sela rango pourquoi parce que so ke na supermarché tiki 100 fois de so be 10 francs na yo et te zo bombe te chance ça te botiki ezali lien o bato ebele ba yaka presque ezali pe place o ebele so tele ba supermarché biloko ebota maka yango moko eso bota yango moko pourquoi parce que ezali ba biloko oyo e utaka na deuxième monde pona Lucifer ezalaka multiplication Lucifer se multiplier ka biloko o ezali mabe na ko pe exemple so ko lie loso o ya kala na loso lelo mona kilo eza différent na différence ya libumu eza biloko musu bazo multiplier yango eza biloko musu bato bazo lie eza na beauté. Pourquoi parce que biloko e outi na ba esprit ya deuxième monde ba esprit moko ba yeka pona ko détruire armée tout Lucifer atambola nango Lucifer azana père ya mensonge Lucifer akoso pourquoi parce que azana posa yo bunga
bato bakendaka ba bar ba boîte liwa ekuti yo to problème o ekuti na bar na boîte vous allez directement kokende na enfer po Nzambe alakisi biso déjà bolamu na mabe ndenge ya kotambolela tout ça mo mukio na Nzambe alakisi bolamu na mabe lorsque lo babiloko nyonso place oyo leki doit parcours na yo zaki de livrer une église il y a pasteur Moïse Mbiye pasteur Marcelo comment oui vrai église eza motema nao église eko peso délivrance te frère délivrance frère uta na motema nao mutu akozala ndoki po délivrer ndoki fa fungo na motema po sorcellerie ekende donc vrai église ezalaka motema ya mutu yo yeye pa Nzambe so leleli Nzambe ba orienter yo na bato bazali na pouvoir ya solo délivrance ekozwa parce que ça ba délivrance mosusu ezalaka limité okokende te parce que lumière ebundisaka lumière te mais lumière na ténèbre ebundaka ténèbre na ténèbre pe ezobunda yango moni okomona église ezali temple ya Nzambe te pona lobilo lelo fo ba temple ya Nzambe ezalaka motema ya mutu eza motema mutu pourquoi parce que soki omoni na église bokozala 1000 membres 200 membres bokozala 100 membres bokozala pe ata 15000 membres na 15000 membres wana kuna omona motema na ye mais soki Nzambe azokisa bénédiction azopesa bénédiction na bato oyo bazali kosala malamu pe bato bazosala mabe pourquoi parce que ta ya nini oyo epai ya Nzambe na mokili oyo nde tozala na temps oyo ezali nano na miséricorde na ye eza na divinité moko te oyo eleki Nzambe rien Nzambe ka aza mokonzi ya nyonso po ye azali Nzambe oyo ya l'univers aza Nzambe univers so yo za délivrer opesi biso explication église ndenge ba église yo saki délivrer yango na lobi église eza motema na yo délivrer na kati ya motema na nazalaki délivrer par rapport na zwaki décision na kena ba chef coutumier na beteli bango masolo pe na yako kata lien wana basalenga cérémonie bakotinga na nzungu na 23h tobeti mbunda na kati basali cérémonie bakoti ngai ba esprit wana bakei bakabulu na bispo bakei pourquoi parce que ngamo kona na ndima ki kozwa délivrance wana ke ba esprit bakende donc yango balobi fo motema nao esfongo po omona malamu ekoyana mokili oskotango leki na délivrance wana ndeko molata babiloko rouge ba chapeau na biloko tondi na bilé na kingo teloko mutu nyonso akoyana akolata ni yango mais na grâce spirituelle ezali na ba respect o bayambelaka banse akolata tobonga lata te kasi okosomba pe olati mais faut olata eloko nyonso na signification nango yo no olati parce que mutu mosusu akolata eloko ayebi na signification nango te pe yebi etambole nango te yango mutu bato mosusu bazobenga bango te oyo aza nganga kifumu mpe eza na baforme ebele mutu mosusu bakopesa pouvoir ancestral ya famille na bango asalisa uniquement mutu ya famille mais ye akomi grand maître etinga nazosala nyonso rien na divinité oyo nyonso tosalaka tozalaka na limite toza na limite pourquoi parce que bato ebele basali baenfoi spirituel to basali makambo ebele oyo eza spiritualité ozotinda ancêtre na yo chaque nga na kozala toza na Congo olongola esprit eke Brazza to ekende ata Angola to ekende Zambie partout na monde ezali déplacement na chaque barrière ya ezalaka na faut en laisser passer ya ancêtre oyo ozotinda so eza mutu mosusu aza na ancêtre na ye aza na laisser passer ta okota ndenge ni chaque pays eza na esprit oyo ekomzaka kuna so faut en laisser passer ya monde invisibilité ce que utolo mambo ba supermarché mambo lo bien so ba supermarché omoni yango ntango okendaki supermarché to oyoki yango na matoi ya bato yango ozolingo pesa biso biloko ya message te ezali ba réalité oyo ezalaka nango déjà par rapport à quoi parce que soki nazopesa o exemple nini yo moko soki okei na supermarché ofandi ozotala bato bazosomba biloko mona bakopesa bato babombo bakopesa bino bareto etika bakopesa bino babombo balinga bakopesa bareto ya mike te pourquoi parce que soko ozwi ebandeli ya billet yango nde ezalaka vie ya mutu bakozwa mpe makolo na yo eza déjà vie na yo bakozwa suki na yo eza vie no pourquoi parce que mwana ko biso nde toza bofuto banda kokola na biso saka bana mike to banda kokola ti okomi mokolo jamais bakozwa mbala moko za mokolo okita mwana moke rien na divinité ya Nzambe omona Nzambe amaitsaka biso étape zolala kozokola ndenge toza bo na divinité ya Nzambe po Nzambe aza moko mais Nzambe aza na ba religion nyonso soki oloki religion oyo koluka Nzambe oyo bazolobela makambo oyo ezali ya bosolo mais partout Nzambe azali ezala na douche partout pembeni na Nzambe azali po Nzambe aza Saint Esprit mopepe oyo tosanta yango meto okosimba yango te pe okomona yango te na di yango na comprendre grandeur ya Nzambe mais Nzambe atinda ba prophètes baya kopesa message po bayelakisa bato grandeur Nzambe ndenge azana alakisi mutu na mutu chemin oyo ya malamu ya mabe o mutu akoki kosala na mokili oyo
donc yo moko conscience no oyebi ke soki nasalaki bolamu na mokili seki na place ya malamu bato ebele bazowela biloko oyo ezali ba bien matériel bien matériel eza eloko te parce que so okufi ba matériel on ekotikala misala oyo osalaki na mokili yango nde ekobomba yo ezali mutu mosusu aza na baproblème to aza na baproblème te mutu to ana baproblème mpo oza na baranki tolobaka tofingaka soki ezali bapriere mosusu okopia mutu orienté ye ezali na bible pe ezali pe na ndenge ya coutume ko orienté mutu asali pe azosala badon makambo nye pe ezokende yo po ebino bible oh nazala ba secret ba pison po pison o biso totangaka esoki na 502 pages pison o biso totangaka esoki na 502 pages o botanga tango zaki initié wana nazalaki initié mais na pison mais wana soki ezalaki na ba réalité ya kibonzambe toute religion ezali na ndenge ya malamu nzela malamu na ndenge ya mabe yango mpe nazo expliquer coutume mpe eza na ndenge ya malamu mpe ezali na ndenge ya mabe mutu nyonso te akofanda botala te elamba bomoni te azali chef coutumier ya solo pe te azali chef coutumier azopesa mutu makambo ya solo eza bachef coutumier ebele mpe bazobebisa bafoya ya bato eza bachef coutumier mpe ebele mpe bazobebisa makambo ya bato pourquoi parce que ye azali na chemin ya mabe chemin ya mabe pourquoi parce que pouvoir oyo azwi nango azocontrôler yango nano te mpo ocontrôler pouvoir oyo ozali nango eliaka temps bino tozwi pouvoir tocontrôle yango ezwi temps ezwi temps pourquoi parce que tosali ba exercice spirituel donc nayebi ke likambo o mutu akoya koluka naza déjà na capacité na exercice no bakobenga mfumu mais eza na baklasse te eza ozala mfumu ozotangisa bana primaire mosusu bazotangisa bana humanité bamosusu bazotangisa bana université na kimfumu oyo tozali grandeur ya kimfumu fo oyeba nano nzambe nzambe aza ye moko aza seul et unique eza mutu mosusu omoni kaka te ali awa aintimider bino intimidation eza solution te yo ye pa na ngai so zobela ati nasali 87000 miracle olukaka nini résultat ya nini ya guérison vers ngai pourquoi parce que olakisa moto guérison oyo aza nango posa par rapport à intimider non c'est pas nous ça mystique intimidation ezalaka eloko te bon moto so asali démonstration aza fort mais démonstration eza nango te aza fort te démonstration ezala alakisa ke mwaye oyo ayebi ya ndambo vraie démonstration ezali ke kobikisa mutu na makambo oyo ezali difficulté vers ye opesa solution yango balobi un maître spirituel to un guide spirituel jamais akotika mwana na ye na mabe to na souffrance fo alakisa ye kaka bolamu mpe alakisa ye ke bondere oyo ezali na mokili bonere ezaka kozwa mbongo te ozala na bamituka ozala na bandako bonere rien bonere ya mutu ezali ozala na kimia ozala na problème na mutu ntango olobaka bonere ya mutu ezaki ozala na kimia ozala na problème te déjà ti okomi boye tout le monde a commis beaucoup. Si j'ai pas expérience au Bélo, ça a combien de temps? Ouais, ma pouvoir ancestral, ça fait déjà 3 ans. Il y a expérience, il y a exercice spirituel. Pendant les années, la TV s'appelle à peine la bande sur ma cambo. À peine une TV. Mais 3 ans, il y a expérience. 3 ans d'expérience, une année au niveau TV. So tant que ça déjà mon supermarché, bon et bandana na bidiam na petit billet, ni comme une monta bandana na moi na bébé ainsi de suite. Ce que tant que au monde a que sombe loko de ça fait très bason qui va pêcher au na boy côté bombo na obligé bango bason c'est langa bon parce que na 3 ans yo sali aux en remède ya mamusolo ba na sur base à supermarché siko supermarché eza na ngo biloko fongeze muke par rapport à quoi parce que grandeur ma mbeze belé ba na ko expliquer sur ma sole ba wenzi mais aussi ça na supermarché pourquoi parce que ezali na société moko te bazanga échange pour na ko remettre moto o ezali ya moke pourquoi ba opesa bino et $5 ezongi 10000 ezongi 5000 ezongi mais mbongo moko ya moke 200 100 francs 50 francs 500 francs bazongi ça na passe parce que ba yebi spiritualité ba yebi grandeur ya mbongo ya moke yango moni ndako nyonso to avant etonga mababandaka na fondation soki eza na fondation te omona ke ekotonga bako chande ngame kokoya eza na dirance te pourquoi parce que azui enseignement ya malamu te makambo ebele monde akayebi ba mi explication eza na makala ba supermarché te nako peso ba exemple ba wenze eza na ba réalité ebele mutu musu tata kundele koni na wenze po ateka atire ebi combien les démons ezalaka na supermarché to combien les démons eza na wenze eza bato mususu bakufi bakendaka na wete na mona kindeko na biso akufa na wenze ezala mutu mususu akufi esprit eza sans repos eza sans lien mutu moko balie yo balie na temps on nzambe alobi ke temps na il faut kufa na nekoki to za na esprit na yo ekotambola bakosambisa pe to za esprit moko bozotambola sans repos eza bato mususu batambola ba 50 ans mususu bazotambola 30 ans donc esprit no eza na monde ya bawate yango balobi les morts ne sont pas morts pourquoi différence ezaka ke nzoto nde ekufi molimo na ye ezotambola ame nde kendaka epa papa nzambe parce que toza na corps toza na âme pe toza na esprit
muntu so akufi corps esambaka te corps yango nde esalaki basentiment ya mokili esamba te esprit na onde kosala pourquoi balobaka ah ti mpona se esprit te moi so na se esprit pourquoi parce que muntu soki afandi boye soki olingi osala likambo faut raisonner ti faut esprit na eti makambo na asala eza malamu to eza mabe yango na basambisaka nde esprit ya biso bato basambisa corps na te corps ne koloba te corps eza na sentiment basambisaka nde esprit ya mutu basambisaka corps ya mutu te tosepeli makolo yango mpena makasi parce que enseignement eza plus profondeur et ezoesalaka mutu azala vraiment édifié na base de te connaître que il faut mutu nyonso asengaka toujours et tout ya mbongo na niveau ba supermarché to lorsque ke pe wenze eza maloba il faut loba soki neti wenze kosomba biloko kolia kasi nzambe alobi babandaka journée na prière mutu oyo aza faible ba homme spirituel nde bakomisaka effort pourquoi parce que mutu na mutu ayebi ndenge bagia kokidile te tato na bato mosusu azwa enseignement te ndenge akolela enseignement par rapport ya ndako na bango ayebaka te ndenge akosamba ayebi te ndenge akotambolela te oza na facilité comme maître spirituel oguide ye pourquoi babengaka biso bamaître spirituel parce que biso tozoguide bato maye oyo etali na spiritualité na divinité ya nzambe ndenge aleki nyonso pourquoi nzambe eleki nyonso parce que soko osengi epa nzambe nyonso ekomeli facilité napesa exemple moto akobenga baesprit ye kisimika ntoto kisimika mazi kisimika mutinda kisimika ya moto tu wana eza nango bisimbi bafandi na planète terre eza biloko sentiment ya planète terre toza na 4 élémentaux pourquoi toza na 4 élémentaux parce que nzambe atie biso 7 jours na 7 jours de la semaine eza besprit bazokonza ngo en plus avant kokotana na nzambe na kati ya grandeur ya nzambe pe eza ba ange toza na ba chef ya ba archange biso epa so ye epa na mfume eloko liboso na osengelo na lepa nzambe apena na sengelo epa mkonza ba ange na sengelo mbala moko na 7 esprit ya semaine pe na sengelo na 7 nkulu o babenga 7 esprit ya 4 esprit ya planète ya moto ya mai ya mabele na ya mopepe po mokili o endima yo soko sengi kama esprit ya planète te ozosala prière ne ezosukaka na terre yango moni bato ebele asengaka likambo wana ezosimba te siko mpo motu asala prière oyo esengeli na ye akoma to mpe atambola ezani eloko liboso prière liboso basengaka epa nzambe bolimbisi nzambe soki osengi te nzambe limbisanga na maye oyo nga nasala ya bato so ozosenga bato oyo oyeba te eloko liboso so osengi bolimbisi eza prière ne kokende liboso epa tata nzambe mais eza baprière mosusu osengi na mungunya na yo mabe eske nzambe akosala moto wana mabe te nzambe alobi kutu bolimbisa bangunya na bino ezali na kati ya divinité ya nzambe mokili oyo nyonso tu ezali ya masumu me yeba nde ndenge akotambola kosala mpe nzambe asalaka vengeance na ye ezalaka na manière mosusu mpe ezali na profondeur mosusu na domaine spirituel mutu nyonso tu oyo azalaka na difficulté spirituelle elukaka kaka guide aguide ye selon makambo oyo akokuta mungu akomonaka mungu esalaka makambo ebele bablocage spirituel ya domaine tout soki mutu aza na mungu opesi puissance mosali cérémonie akofungama siko pourquoi il faut aleka na coutume o comprendre parce que coutume mabele oyo tozonia te ezali mabele oyo ya bakoko parce que les morts ne sont pas morts nzambe ndenge akreaki mokili akikisi baprophète bakendaki kokita selo ya baplace oyo bazalaki na balangi oyo bango balobaki so na mokili oyo ozomona nzambe azalaka sel mpe unique nzambe ayokaka langi nyonso différence eza il faut reconnaître bankulu oyo ya yo po balobi nzambe alobi bala mwasi no na ndenge ya coutume bible elobi nzambe mpe alobi yango na ndenge na bible bala mwasi no na mariage coutume tututu wana oyo esalamaka wana biloko oyo basengaka oyo ezali coutume kasi pourquoi pas sikoyo o reconnaître nzambe azo reconnaître coutume na siko pourquoi pas yo moko mutu normal o nzambe asali biso to reconnaître na coutume na te il faut to reconnaître coutume na po mai oyo nyonso tu ya makambo opo balobi oyo lobami na se yango pe lobami likolo siko pourquoi pas parce que faut ça na pouvoir ancestral po oyo maloba na ekanga mape likolo tous allons na place wana oyo lobami na se yango lobami likolo aswa malobolobi eza capital batebeli bazopeta oyoka bakangi onyo solingo loba suivre yo kibe numéro de téléphone ezali oui numéro ya contact ezaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 makanga bato mosusu balobaka ete verification spirituelle ezalaka ofele te ezalaka na mbongo rien moto oyo aza na difficulté ere yo oye pas docteur vous avez la difficulté à question est malade ça la verification spirituelle ça gratuit
parce que mutu aza na posa ayeba maladie nini o ezo déranger nyonso. Il faut qu'on ait en profondeur. Si on ait en profondeur, tout le monde a sali opération, a moni maladie mususu a longo laki. Mais il faut qu'on ait en profondeur, il y a moyen o yolobeki a makam on est longo yeba pendenga ko tambolela. TV zangunga na mongo to komi na suka parce que TV za mambotan. To ko ndete au-delà ya minutes au to linga to zalela parce que to débordé programme est comme un peu bouleversé. To s'appelle vraiment yambayo. To assure que to zongi solution pour nous lever la moins mingi parce que mamouto le bas sur base à supermarché sur base à ONZ et là que tsinga maka c'est pas nos prière lorsque big avant mutabima il faut d'abord c'est la prière ya nzambe alimbi c'est na nuit tsinga vraiment maka parce que plupart bato ya mbara bazara vraiment la connaissance wana te meilleur à soi vous avez la connaissance wana to c'est vraiment ko yambo comme vous sunan oui bato musu ba benga nga mfumu kabula kasei bato musu ba benga ngai Ousmane Fataki Chouara mais nga na bengo guide bato musu bazobenga nga guide spirituel musu babenga nga professeur spirituel parce que na tangisa pe bato ebele ba pasteur pe ebele na sana groupe bazora ba enseignement ba prophète na pesa bato ebele mais spiritualité babenga ngo mambo maswe kama do ezara eloko eza caché nako mambo maswe kama mambo maswa manga do ezara eloko mo eza caché spiritualité ba dévoiler rango ko dévoiler spiritualité na temps on nzamba pesi bino grâce wana ya omoni bato ebele to ba prophète ebele ba kufaki na ba connaissance batalaki bato ope ba ko laksa délivrance on a ko délivrer na pesa connaissance ya kibonzambe te o aza soki na pesa ya kobeba spiritualité eza na bato pe eza na étoile o endimela eza na mutu mususu ya na spiritualité ya bokoko pesa na denzela tozana nzela ya malamu na ya mabe mais kobulete mutu nyonso ye awa aza ya malamu il faut comprendre nga bato ebele o basala malamu na nga balotaka ngai na ndenge ya malamu parce que spiritualité o nga nazali nango nazala na capacité ya kosala makambo ebele na grandeur o nzambe apesi biso posanga nzambe nani eloko moko na kosala mokili ote mais na permission ya nzambe nde yango nde ezosalisanga nde bato mpe bazozwa ba guérison spirituelle. Merci beaucoup. Merci l'équipe technique à Chebiso Télévision, merci Coco Dema, merci Louange Matemo, merci Denis Monsolo. Toko bina souka pour une émission Lelo Savoir Plus. J'espère qu'il y a une émission Savoir Plus à Lelo. Tu aurais tenu aux acquis un plus sur base à la supermarché parce que tout le monde toke na wana toko taka to bimaka toke na ba wenze to somba bilora rolia to somba ba quiz no ebite quiz ni osombi avec comme quiz ezalaki ndenge ni to suis maeli pona koyeba ka tango so kende wenze lolenge ni okindele kokende ka te kokende yo moto s'abonner télévision s'abonner na Chebiso Télévision à chaque moment on de côté émission on sera la première personne au monde et cliquez sur cloche de notification comment ça n'a pas été ba suggestion na yo to ba conseil na yo na chaque moment où émission côté to na carte chaîne pour nous permettre biso pe auto sala to ba ko sala le mieux pour émission et kende malam. Merci vraiment na bande konyo so balanda ki biso soki nzamba zongi te to rosala l'effort ya koluka sous guide ya robakisa quelques connaissances pour na ezala édification pour na univers mobimba. Merci. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne.